kolala kolamuka eza utilité yesu aza nkulu mobateli motomboli nzambe malamu oyo atombolaka anetola kolo yamba loyembo nanga loyembo ya moto abungizela azali kolela na mai na motema yo nzambe na banzambe nyonso otika likolo polo le masiya otomona nkembo mpe nguya na yo kolo atika likolo polele potomona nkembo mpe nguya na ye. Boza déjà na petit déjeuner. On dirait qu'il y a Sentinelle TV, on dirait qu'il y a Sofkins TV, et Sika pour l'Andarabiso chaque tongo. Shalom, shalom, paix de Christ, Kimia, na Nzambe, Ezanabino, Nzambi kusakumuna beno, place nyosmenu kele, Nzambi kutani na beno, Kilumbu ya mbote, Nsuka ya mbote, Tongo malamu, good morning, everywhere you are. Let our mighty God bless you. I wish you a good day. I wish you a wonderful day. I want God to bless you, to bless all of your business, all of your children, all of your family. In the name of Jesus, say Amen. Et ça, petit déjeuner, faut moi déjeuner pour naloku mon nzambe. Tongo nyo soso to la moki nzamba malamu. Nzamba bateli ya tomboli esengeli kopesa nzambe merci. Nazali vraiment esengo, naza na contact na bino, bozo landa, bozo critiquer, bozo encourager, bozo bondela, bozo benga, tozo solola, mosala nzambe zo continuer. Naloba yango, nazali extraterrestre te. Naza le seul vrai pasteur te. Nayebi ki toza ebele oyo ba zape ya nzambe ba oyo pe bazoka mungongo ya nzambe ba oyo pe bazobanga nanu nzambe nzamba pambola bino mais problème makasi toza nango toza susu na basali na nzambe bele ya solo ba oyo pe baobanga nzambe ba oyo pe nanu basimbi solo kate mais loko ezozanga bango courage ya kobima lokola biso parce que soki nzambe abengi yo akosengo poza na courage et pas Joshua alobi prends courage. Fortifie-toi. Josué a dit que courage, fortifie-toi. Jérémie a dit que avant que tu naisses, je te connaissais. Basali nanzambe moko yelo konzamba zo senga biso za courage. Bana nanzambe. Ba chola yo ba sekayo ezali li futi ya mutazo sale nanzambe. Ezali futi. Na okaka batu belé yango yaza pasteur awapi azana l'église combien azana bandimi combien un vrai pasteur a discutaka makambo azana bandimi combien te parce que ayebi bible mwana na nzamba solo pa tuna te po bible lobi esika mi balé misato basangani na komona bien aimé esika mi balé misato basangani na komona Yesu azawana pasteur bachola yo te mingi bako simba kisi kaka po baza 3 personnes. Autant dans la Bible était que Noé a été à plus de 120 ans à Zaginega na batubelete. Et puis il y a bien moté c'est comme alam ou c'est comme bonzambe ali batu ya misala mabe ba kimaka. Bien aimé zala prudent tikala na bonzambe ata bozami bala ata bozami sato bako chola yo kaka. Job ba chola ki ba se finga nzambe lakela mabeto kufa. Job alobi na yebi nzambe na salelaka. Mon rédempteur il est vivant. Il s'élèvera les derniers. Biso to sale la kanzambe ya mutu asuka. To sale la kanzambe ya les derniers. Na tango ba fingio, na tango ba cholio, na tango ba inio, tango ba bali ko bwaka yo, ne nzamba bali ko tombola yo, o alobi tina teza na tina. Na tongo na lelo na bali ko kumisa nzamba. Na tongo na lelo na zo netula ye. Na tongo na lelo na zo kumisa ye. Po komone Adonai. Komone El Shaddai. Comme on est Narcisse de Saran, comme on est Cèdre de Liban, Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Nzambe Mobateli. Yenda bate la katombo la kaneto la ka.
nzambe monene lokola ya zate amikela ye moko azanga tata zanga mama Yoshua mashi ezaye ebandeli pe suka bangle babenga ye ayem nazali oyazali azone lokumu kumama yawe kumama nkosi na yuda kumama yawe kumama nzama moloto kumama yawe kumama nzambe malamu kumama yawe kumama mopesi na nyoso kumama yawe kumama mosunga kokamwa kumama yawe kumama nzambe malamu kumama yawe elongananga ezali yo nzambe elikiananga napesa na yo ozali nzambe nanga kumama yawe kumama nzambe malamu kumama yawe kumama mosunga kokamwa kumama yawe nini mokonzi napesa na yo wolo palata ezali ya yo ozali nzambe nanga kumama yawe kumama nzambe malamu kumama yawe kumama mosunga kokamwa kumama yawe kumama mopesi na nyoso kumama yawe elongananga ezali yo papa mosungi nanga ezali yo papa nzambe nanga mobateli nanga ezali yo papa ozali nzambe nanga kumbama yawe na tongo na lelo na kumisio na netolio na sanzolio nzambe nini abatelaka lokola yo nzambe nini anetolaka lokola yo nzambe moko te akokani na yo kembo lokumu masanzolio ezonga epa na yo na kumisio yao na netolio yao na sanzolio po yo za nzambe malamu kumisama na yo tongwa lelo bao baza na biso elongo batela bango nayebi te baproblème ni bazoleka nango yo oyebi banda kopesa moko na moko solution bao bazobela bikisa bango bao bazangi bana pesa bana bao babala bao bazangi ba séjour kanisela bango yo lobi esika nyonso bonyati makolo na pesa meli binongo tikete bozela ba résultat kitoko na nzela na portable te me na nzela na poste na nzela na telefone pa avocat koko benga yo biso ke kusekoi nzambe mobate nzambe motoboli amen na tongo na lelo toza bongo na petit déjeuner batu bazo tuna ba question ba mais pasteur pona ni na petit déjeuner ozaka na montre te ozaka toujours na t-shirt ngai na memangam omoni nzamba ko pesa vision nzamba ko pesa yo onction mais yo moko fo planning oza na plan na mutu no oyeba ko s'organiser alors nzambe te mutu ayebisanga o ezali mayele na nga moko na sala boy na ba émission atongo comme na uchola muka donde na zabwe na sokoli ka elongi na brosser na kiti na se na sala émission na uchola muka nazo need montre te montre nazo tala ezali boso nanga na posa olata montre te so na zabo lata bijou na olata ni bague ni gourmet ni chaînette posa tongo et na sala ngo mingi na ba vareuse na ti vareuse be jogging parfois na chemise à pyjama posa tongo za petit déjeuner mutu so ala mungi na tongo a se souciaka mingi te olata montre kolata a se souciaka ka brosser abandi bana moko zo tasse na café
et nazali na émission mususu o na salaka breaking news. Breaking news ezali basango ya Congo. Des fois na salaka bomonanga, des fois na salaka nazana na sima caméra, nazo zwa ba image o batu balobi. Neti o esalamaki na conclave. Tout le monde dit que conclave esalami na salité bamso batu ngandeni breaking news. Ngana kolobate pona sur place na tina ngana lobate. C'est ça aussi koza mayele. Batu bazana Kinshasa na tiki bango baloba nazwi ba image na bango. Nazwi ba compressa lobi balobi pona likambo wana ngana za sur place te. Ba correspondant na biso bazaki na possibilité okende kuna te. Donc ngana sali pona zaki te na tiki batu bazaki kuna baloba. Mais ban sango na pesa ba information na zana ngamo na lobaka. Wana mena beta la dernière de forme parce que avant nazala pasteur nazali na nous guider forme. Et bon, que Jésus-Christ s'habillait très bien, il était propre, il avait pièce unique. Donc, bateau ba yebi. Na bongo la bizaleli, mais na bongo la goût ya cause la propreté, ils allaient sous-monter. Et surtout que na yiba mbonga mutute, salaire nanga na kabola, par nzambe, par nanga, na bana babola, na famille. Donc, na tiens, mission nzambe, famille, quand je parle de ma famille, ils allaient bana nanga, mwasi nanga, ba boti nanga, ba cousin, ba neveu, ba oncle, ba tante, c'est ça la famille. Tout ça, ba africain. Bien étourné, na poto, mais tout raisonnable, ba africain. Donc, si on a bêti, na bateau, ba yebi ka. Donc, bateau, ba pambola, ba yebi nenge ali. Awa, nazo souhaité un grand ami, Edith Lofungula, na Paris. Des fois, yé moutasso, milanga, ba bilamba, nanga, nyonso. Ça passe, ta Nicolo, va plaire, bibiti, na rambo, na osomelo. Les notina mo alaxinga ba facture tala na dépenser bon na dépenser ibo dernière fois les na kende yo ngara ba Weston appelanga vraiment collection sika pesina cadeau camarade ya solo to kola na e to vanda na vanda pe er mo ke pana bona ki mafiki na lemba na longwa kombo na vanda ki mafiki bana lemba ba yebi Edith Lofungula l'ami de l'enfance donc vivant na e ya bi ba masolo merci bien qui pastora nanga amona nga ka Didier Frère mais yozara yanke non naza mosai na nzambe mais naza hypocrite tes années là et puis naza na émission susu o na saka chaque dimanche ezali enseignement na lobango anglais français na te rapé na lingala donc chaque élément eza na teni nango quoi alors lelo toni to ke no lobela parce que batu babenga mingi batu babi pasteur yo tikala moko oyo yebisa biso makambo ezoleka bamatanga mutu akufi po na liba musu bayebi na bango te bayebi ata masolo te kaka kotanga ba makambo batu musu balobaki aye kovandela yango ye moko akreaka eloko te me yo okreaka lelo na ina yebisa batu moko boye na ina yebisa batu ke biso bakristu nzambe apesi biso promese ya monene eza kokota na lola mokristu nyonso tu nzambe apesi yo promese te voiture, ndaku, bilamba, mukanda, kobala, poto, non. Promesse à mon nez n'est pas lola. Alors, bato ebele, bako rate lola, bako rate nyonso, likolo, y a ba bien matériel. Moi, na nzamba kanga makana matériel te. Ngana comprenez loko wana, ya wana salaka, année mobimba, banda janvier ti décembre. Na salaka soto komi janvier, ti na juillet nazu ba bilamba nga nyos na talata ibanda janvier ti juillet na kabeli ba pasteur na kabeli ba membre famille na kabeli ba bola na kabola ba bilamba nga ndemwana muso ekipa ba pasteur muso ekipa ba bola muso ekipa ba famille na et ba mama oyo ba bima na ministère na Kingasa na Masina ça fait 16 ans na planta ba église kuna na soutenir bango net mikolo ba mama nyonso to ba umeli bazaki fidèle l'église ba kozwa sipe wax moko na émission lobi na laksabino bon naza pas obligé à laksamote mon kolo ba okabola kuna peut-être ba filmer ba mama o to ba bandaka nanga ezala mama moko mama Alphonse na bandaka église mutali boso pesa nga 10 ya 200 francs mama na ba swana na mobali na ye mobile moi ayo que pesa mboka pas Didier Fort mais c'est qu'on lela kaye boy na boy maman wana pasteur azote ya biso sa malamu nazako te na balabala abi mikilista te na balabala ngana te na ba kombi na kini na koti na kata kombi na te na balabala na te le na bade sa malamu
Abi muta uti poto azoka sonte azoteya. Maman liboso ya l'église yoan. Maman Alphonsine. Après ça peut moi nané moi je crois comme maman bena. Toninga peut toi adopter moi na wana mais ba processus zaka en cours quoi. Tu éviter ndenza mosa. Maman na tilelo akoma lokola maman la peut-être aux âge moko ou bien akoza ya na ye ya âge maza moi ça zaki moi ça libala. Ti a même mobile dans l'église. Ti mobile na comment on dit pasteur azali pasteur solo. Pour ti lelo bazwaka code soki possibilité ali. Ozomona. C'est-à-dire ngana tikala ko ya l'église te pour na matériel. Ba carte kabarango to ya bolumbu to zonga bolumbu. Batu ebele ba bosani ke nzamba benga biso na pona lola. Nzamba bengi biso pona ba carte, nzamba bengi biso pona bilamba te, nzamba bengi biso pona nombre bandimité, nzamba bengi biso pona kozala munene te. Oyebi ba apôtre Paul, ba apôtre Pierre, so bazoni lelo ba moni ndenge ba bishop lelo, ba moni ba pasteur lokola ba mukuna, lokola ba sonika futa, lokola ba mutombo, lokola ba walesa. Ndenge bazo sakana batu nde bazo nyokola ba. Ba ko pasola bilamba. Bonzambe yango te. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui sert les autres. Toujours jouant dans le ministère, dans l'école, dans l'université. Pour toujours temps sur comment cause la missionnaire. Ba missionnaire, là, ba yaki en Afrique. Ya mindele, ba utiliser la Bible mabé. Mais vrai missionnaire, Jésus partait de ville en ville. Tant à l'Ikegwit. De ville en ville, priant, guérissant les malades, donnant à manger. C'est ça l'évangile. Et na Hébreu 9, 27 zoba, il est donné à l'homme de mourir une seule fois après le jugement. Après vient le jugement. Moutou a vivre malamoko après liwa jugement. Nga ona mwana nzambe. Nga ifuna banako se préparer pour mukolo na ko apparaître liboso nzambe na ko rendre compte ya makamunyo so na sala. Nzambe ko tuna biso moko na moko ba séjour na yo na se olekisi yango ndenge nini. Yo ozo lekisanga bato ozo bomaka bato. Nzamba kotuna yo na se ya mokili yo komi na 62 ans 65 ans o vivre yango ndenge nini. Olekisi tano ndenge nini. Yo répondre non, na bomaki zobozi, na bomaki mutu tsongolo, na komisaki ba musicien na ngani oso ba PD, na mvutaki bato na banzembo et place nous en alife. Doka sa kufi bato a communauté babimi babito kokunda ete bilambo to lati yem talati sarabiso mama po to zolia yem tazakole sabiso bilambo yem tazato biso mutu akoko kufa te ti nzambe akende ko toucher Pierre a été à son malin babondeli Doka sa sekou. Bien aimé, ko s'attacher na matérialité. Matériel monangolo ko pamba. Mukolo ko kufa okene ni na voiture, ni na mbongo, ni na babijou, ni na nyoso ekotikala. Nzama zoloko. Mutaze spirituel à s'attacher à na matérialité. Mutaza spirituel a kabela rababola a soutenir musala nzambe a soutenir basala nzambe solo na bible eza na mwasi moko amoni musala nzambe azoleka oh sorry amoni musala nzambe azoleka alobi ngana kotonga ndaku awa pour musala nzambe oyo abandolala basi wana baza sulelo basi bamona basali na nzambe sans que musala nzambe aloba abi oya za saint serviteur de Dieu na kotonga na baksinda ko etage ya kaolala nzoka mwasi wana mikolo ya mwana na ozwa problème mosala nzambe akobondela mwana na kobika to ana posate ba pasteur balo bara tazana boy net mikolo utela na moni mama moko pasteur mama Roli pesa ngai numéro na yo mikolo boso na vandi bo achelinga crédit ya laika ya 59 euros 59 livres 59 livres. Yamo permettre na consommer ka crédit na ndenge mo osakana te pona benga ka kin na benga wapi pona ka mwanzam. Na vani bo pasteur na moni yo futa ka ba facture chez pesa na compte na kotia mbongo ya ko futa facture na yo ya compte pour na futa ka na ko pesa no facture na olaksa bino na futa ka BT pona nyoso tout 106 euros chaque 106 livres chaque mois na olaksa bino facture.
Alors, ba maman ndenge wana baza ebele oyo bakontribuaka na musala nzambe sans senga. Ba pasteur pe mingi lelo so bakomi égoïste bazo yiba po ba mama ebele bandeko ebele azwi mbongo baliko soutenir te. Okokufa okokende bolumbu okende lamba moko ekotikala. Alors, tokola toza ba passager sur la terre tokangama na mbongo te. L'argent d'ailleurs est fait pour être dépensé. Naso nazwi mbongo na longoli para nzambe na longoli para musala nzambe na longoli para famille nanga na longoli nga moko oyetikali na kabaka bato bayebi nga bayebi. Même dans la classe, dans l'école, l'université, dans le restaurant, dans foot. Parce qu'il y a eu des moments, j'ai dépensé des millions pour organiser un concert. Premier concert en Allemagne, pour Bundesliga, premier concert en organisant. Facture, on appelle sur le lot. Nazo et l'autre. Nazo et le kumu, bazo et mbanga, tout et tout et tout. Bambongo ebele na organiser na ba concert ezala awa ezala na poto ezala Kinshasa esunganga te yango na koma kozwa mbongo na kenda na Kinshasa na zwa $5,000 na kabeli ba pasteur na IMCA ba journaliste ba yebi. C'est pas parce que naza ngo ebele j'ai compris que na yaki bolumbu na zonga bolumbu misala na ngeko loba soki muto kufi nzamba ko tuno misala na onini wa kosana sa mokili ba misusu lera za ina mukandate chaque jour na église. Banda zo mukanda ki m'église. Nana kumisa nzambe na ya poto na iba nzambe te. Natikala ka jamais ko ke église pona zwa visa, natikala jamais ko ke église ko luka nzambe non. Na ekei na uti poto nde na ke na Kinshasa na ko kutana na nzambe. Ezala batu susu avant kutana na nzambe, avant azali ko lala na église ko sambela. Po azwa mukanda po ya poto po azwa libala po abot. Banda azwa ngo église koma ennemi na ye. Oko rendre compte liboso nzambe na se obongi oza na voiture oza na ndaku sur la parfum soko koti quartier Mumbaba yeba olata bilamba cher wapi para nzambe na musana na yo bozui matériel botie liboso et pourtant nzambe azoloba cherchez d'abord le royaume de Dieu mon Christ nyonso eloko liboso azoluka bokonzi na likolo bo Christ azoluka kolata te lelo elate ya basi na l'église. Pour eza na église mo place nzamba ate so moni basi nyonso tu aza munene azona bilambe kangai aza muke azona bilambe kangai azotambola ba sous-vêtements libanda ba suki ondire mutabela liboma ba rabote ondire mami wata tala manzaka bo boza na libanda makambo nzambe so ngoy ba boza na église a solo moi si fois à la logique moi si fois à naturel moi ça ko ya sexy na église te pe moi nazo moi ça semble la même obala semble aboza sexité. Sexy eza na ngo kaka Jezabel eza milimo ya envoûtement ya ba démon. Nzamba bengi biso pona lola. Mais comment matériel ezo bloqué yo? Ba misusu kaka po apeso biloko olia na ndao. Pondo opeso loso opeso musunya opeso te. Na poto. Kokabe koma passe. Bien aimé, kolala kolamuka, petit déjeuner et yaka kozong sabino na bonzambe. Makambo zolega na communauté te ya biso. Makambo zolega na gauche à droite benda biso matoi. Nzamba zo benga biso poto za la sauver. Nzamba benga yo pona ba matériel te. Balobi yamana bokonza likolo o etikali eza matabisi. O etikali ya matabisi. Nzamba yebi ko na posa mukanda. Ayebi ko na posa mwasi, wana posa bonga. Mais nzamba za na souci ya nini ya royaume. Okota na bokonza likolo. O tu ekotikala bilamba ba voiture bilamba bonini ya kosatika papa wemba King Kester batika bilamba ya valeur à combien ba Michael Jackson batika bilamba valeur à combien. Tout est vanité de vanité. Ça sert à quoi à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Protège ton âme, gagne ton âme, batte la âme na yo na koyamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Landanga la prière kolo Yesu na tamusaki bomoi na nganga moko na lingi yo okota na bomoi na nga ovanda lokola nzambe pe mobikisi nzamba zo lokumu tongo lelo za tongo malamu nzamba batela moko na moko ezaki petit déjeuner avec Proverbe 30 nzamba benga biso po tozala balongi na molimo na ba bien matérialité. Merci tout mon ami.
Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi malamu, Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Solo Yesu bolingo, oh Yesu bolingo, oh Yesu bolingo, bolingo mingi bolingo, Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Tongo alelo ezala tongo mapamboli, kolala kolamkiza bitidité, bozaki en direct ya Sentinelle TV avec Proverbe 30. Merci. Bye bye.